Kanga Dadi, et na masolo ya bien. Merci de partager l'émission. Ce que mon numéro, si vous êtes abonné, abonne-toi. Kanga Dadi, idéologie ya sika, ya yemoko papi geni. Azalaka moninga na bino pete. Depuis kala. Azalaka moninga na yote ya. Papi geni, torbe la vie. Oyo nyonso azala besoin ayoka masolo ya bien. Kende kaka na chaîne YouTube ya Tolobe la vie. Ya yemoko papi geni. Ceinture noire, 12e dame, en esprit. Kanga Dadi, et na masolo ya bien. Bon dia, boa tarde. Si on appelle Sibino Mbote na portugais, il faut comprendre que Nazan à Portugal, mon intégration, on est bien. Tout ça encore à Lisboa, à Lisbonne. À très bientôt, nous allons encore en Suisse. Nous allons aller là qui? Nous allons sur la Suisse et puis nous allons à Paris. Après Paris, programme l'Angezali, nous allons en Italie. Mboka oyo ba docteur ngai. Merci na bandeko tout au boza kozo moi souci na biso o bobenga kabiso o bozo tinda la biso ba masolo malgré toi libanda. Merci à vous. Mon ezoko makaka. Partout tozali tozana possibilité pe na capacité ya ko présenter bino Kanga Dadi. Kanga Dadi eza pona bino. Na mwana mutuma komaki les Kanga Dadi c'était nyonso to pesi bino mbote. Tout oyo ba fidèle ya Kanga Dajo to pesi bino ba mbote. Merci na confiance au boza ko pesa biso, merci. Merci aussi na bandeko botine de la biso ba voice. Merci à vous. Parce que grâce à bino nde Kanga Dadi au marché. Ici on ramasse pas les masolo. Masolo nyoso to betaka awa. Eza masolo to zwaka yango ebutaka na maboko ya bato. Mususa koloba non kobimisa kombo na ngati awa to respectaka ba opinion bato so mutabi kobimisa kombo na ngati. En tout cas t'inquiète pas to bimisa kombo noti. Pourquoi to bimisa? Alors merci na bino nyo surtout bandeko bozo benga biso bo boza ko s'abonner nazo senga bino encore de bien vouloir vous abonner encore massivement. Abonnez-vous et moi partage. Ya Kanga Dadi vous a bien. Au moins batu misusu ba comprendre que Kanga Dadi o ndenge za boye ezo sala ba impact na ba vie ya batu misusu. Soki no Kanga Dadi makambo tolo ba oyo, je crois que le boza mona muke so aussi kola et c'est comme là. Alors biso siko tozo prévenir batu. O na ne comme là été. Oza mais so pe comme là yo, kebe ko yo comme le sou pour la deuxième fois. Souci majeur na biso ezali que Congolais mais la photo vivre bien. On a un souci majeur, il y a les boss. Deuxième souci, la mission Zali. Il faut baser la prudent. Troisième souci, Moutonio se fait la mouka. Moutavo légalon expliqué. J'espère bien. En tout cas, merci de vous Kanga Dadi. Na sengi bino lisu subo sabuni. Na sengi na yo lisu autant l'émission. Na beta ki solo moko ndeko mo ya mwasi benga kingai mobali na yende mtatindra ki Kanga Dadi. Abenga zo pesa ba merci ngabi wane za ngate neti bula micho ze sungati. Au poso mutu musu sa kotia esprit musu ekoti ekotia wa poete ya yo et on a le bala chaque fois sur la muki na tongo faut que nzambe merci lo baka ta wana po bele ba bosa na pe la muki na tongo bosa nta musu ko nzambe merci et do yeso la muki kaka toleka te na bolongo yinda c'est important. Washington merci. Washington mutu ngai partout ya vilo na mboka oto zalia na Lisboa ya vilo big up kuluto baleki na zomo na lisusu Jalodi Bols et Combs tunanga Jalodi Bols na moni lisusu Emile Bamba de Zurich Didier Yi na moni lisusu Jerimbo na Canada la PCB sur le pas James a route mais James est dans zone à Paris. Ah moi on sommes à Paris James. Voilà donc lui c'est mon pote James. Il y a à Lausanne. Voilà tout ça il va voyage voilà. Mais ça qui bino que oui bah pourquoi na yaki
Namboka au Lisboa, Tobeteno Isolo. C'est-à-dire ça, voyage toujours, ya Kangadadi. Masolo Kangadadi, toujours Tchabatu Kinya, Yamwa Toyaki. Puis Masolo Toyaki, Kitoko, Dieu merci. Alors, dans l'équipe de l'automeka, ils sont sous solo là. Pour la deuxième fois, les lots, Tobeteno de côte à 18 ans. L'autre côté, tout solo là. Problème, c'est dans la communauté de Bissou. Problème, c'est dans la Bésu. Et au Seigneur, makile zutanga. Makile za kutanga. Obi ko lobe la bien so yebi ko loba. So obi eloko so yebi yango sala bien. Quand on a un makila za kutanga, eza kutanga eza encore fraîche. Makila pena ya makila pena ya mo malili zobima. Tunanga nini? Après plus de 28 ans, Kulutu na biso moko abalaka mwasi akuta mwasi wana deja na bana. Tongo akuti mwasi wana bana abali mwasi. Bavandi na mwasi baboti mwana. Baboti bana 4 na mwasi. Lisona zo beta oyo masolo eza na likola mesa. Babengi ngai ils ont dit solo ou ils sont mis en France. Kulutu wana boti bana na ye na mwasi akuta mwasi na bana nde na lobi abota pe bana na bango bana pe basi bakoli bana pe bapesi ye bakoko do yaza papi wa papi gente meza papi bapesi ye bakoko obi que surprise kapangala bana oya liboso bana ya mère ya liboso mwasi ya vieux bana mwasi ya vieux liboso mwana na ye moko avandisi leki na bango oyo akoma déjà papa ya bana oyo aza na plus de 28 ans akoza ba 30 ans lomo ndingo wana avant d'ici, je ne sais pas exactement à l'occasion de quoi, a dit au yebi que yo zalaka mwana ya tata na biso. Yo zalaka mwana papa wana te, yo za mwana ya papa na biso. Ah. Na biso yo etie malili. Mwana oba ebisi kazaka mwana tata wana esali vertige. Aki kotuna yaya na ye mususu mwana mama mususu parce que maman za na bana nde alobaki ya. Donc oya ebisaki wana ya yoki aki tuna susu mwana mama mususu. Moi maman ebisa bino c'est vrai yo za mwana papa na biso. Moi kutete elongo bino yo kokanda papa na biso. Confusion totale. Makambo zo sa masiko confusion totale. Abengi tata na ye moko mwana. Oba ebisi ke wana za tata na ita bengi tata po ba mesana tata wana na bana ya na bakoko na ye parce que garçon ngo aboti déjà bana mutonga aboti déjà bana abengi papa na ye abi papa tala ba ebisi nga ki tala bo na na ebisi o ah ande nganga papa a eu vertige papa a eu téléphone abengi mama na mwana amana bana ah tala mwana benga ya tama mwana zo yebisanga yi tala bo mekana nu ko yebisanga comment ba yaya na ye ba ko yebisa yeke ya zaka mwana ya tata na bango mekana ko yebisanga abi mama za ki catégorie mama yebisa lobita aza mwana na yo après 30 ans bande konanga landa li solo habité aza mwana na yo ah mais moi on a ngandi koto yo bibi ki aza mwana ngate koto yo abi aza mwana na yo donc point final. Alors balobaka mamande ayebaka mokolo mwana to travailler le goyo na bino n'est-ce pas bien parce que na ko sabino te ndeko na biso za na problème sérieux
azana confusion moko total na muto zo ebate asala nini ana confusion makasi abenginga ye moko personnellement abenginga po apesanga lisolo oyo abinde naza boye makambo ozali sikoyo mwana tango kaka soli na papa mwana azwa akanga ba telefone na etu ayambaka lisusu ata mutu moko te mwana boya na bandeko na ye basolaka su te nani basola su te alors papa ye kozwa likanisa bon papa père pe kotie moi nini mais ndenge nini makambo boye kosala mais kodima boye ndenge nini bulu sikoyo asuki yeli papa Aden pendant que maman c'est alobi ke aza mwana na mais papa comme na a continué doute makasi non dans ce cas nous to gana Aden so Aden ngo mwana ngo ba yebisa makambo na azo yamba su mutu te problème tata na soki na ndako wana bakoko ne bayaka bayambiye akendaka kuna tout le temps a message na bakoko na ye belikamba boye e ya kobima bana wana bayibi makambo ngo ndenge nini ke ye azalaka mwana ya tata na bango bayibi yango ndenge nini bana bayibi makambo ngo ndenge nini ke o wana azapi na mwana tata na bango bayibi yango ndenge nini ezali bana bosa baje mais attention baje yango ba osala na âge nini na lobi bien mwana azana ba 30 ans petionga kola abala azana bana na ye apesa tata na ye bakoko tata linga mingi pona tata wana za mwana ya liboso ta makambo za kobima na mokili oyo bandeko na ngayo beta msoko za na ka oyo ngana mwana mwasi mwana mboka mobo mwana muta zaki ya mbali mwana ye moko wasona na mama na mwana epse est-ce que mwana za mwana yo oyi batu misusu balinga ko blaguer na en fait balinga ko sakana même na ba mots donc ça dit azo jouer na ba mots quoi pour na azo mona normal quoi est-ce que bana bazaka bana na yo il faut arrêter basakana na ba mots te andi kunanga basakana na ba mots te pour la minute on n'est pas imaginez quand likamone bini kulutu na biso mbala moko azui choc na motema mais loka salaki atuni mama moi assurance muke mama ebisi ke no taza mwana ngako na tuna bime parce mama la ebisi ke aza mwana yo commentaire na bio mama ba che commentaire tabika no aza mwana yo ngati ah bon mama mutayi ba mwana so mama obike no aza mwana donc aza mwana yo ce pona bino akende nangona Aden to asuka kaka ndenge mwasi alobi pona bino bato bolanda biso conseil nini bokoki kopesa na makambo oyo po mwana kota azali abattu mwana il arrive même pas ya kosola suna tata na ye tata pe alingi soko sona mwana te pe alingi kosola suna bana mususu te po akomi c'est-à-dire akomi neti kobanga po mwana emo mtabenga ki abi papa tala ndeko na ngai ya mwasi avandisi ngai abi na ngai ke nga nazalaka mwana ya tata na bango lokwa baje alors malamu oyebisa mutu vérité ayeba vérité na ye so mutu abi vérité aotambola bidiaki no vérité ezalaka boye makambo ezalaka boye na age oyo mwana komi nango akoyebaki oyo wana siko affection tout mwana pesa pa tata wana oyeba tu mususu pe akanisaka mutu mususu akokanisa kwa neti ta mususu ke mwana waza mwana ye mutu mususu ta mususu akokanisa bongo mususu ta mususu avandi bazobule ah bon nga na yebi balocataire de biso mokala à l'époque surtout no ba miki locataire de biso wana
moi si abanda ko bota et pas na biso wana bayaka na mwana moko babakisi bana mibale bakisi bana mibale na lopango na biso kende nasi mère na ngana bandeko na bayima mbona oloba Maman Geneviève Wosono WOS toujours si bon bayima makambo na oloba tata wana zwaka swa bana na ye tongo bazo sokola bana tongo boye moko boye mais vérité mo komse ko bima que tata bana wana azaka na mikili vous comprenez tata ya bana wana azaka na mikili na to rappelle sur mo bana wana pa ya joueur mo camerounais Jérémy Jita le mo ande moi que bana wana basa bana na yete yango no moni bandeko nanga n'esprit bien faut le goyebela il faut le goyeba basi nde bazawa basi c'est-à-dire mitema ya basi motema ya mwasi bomba makambo ko sakana te motema mwasi ye moko ye motema mwasi nde yebi vérité makambo tout motema mwasi mwasi aza yango na barabato bele ko sakana na mwasi te au moins ce soit le bi à sakana au moins ce bi à rendre yo papier hygiénique à rendre au papier hygiénique mutu na mwazo be na téléphone bilanga bi gen nazo regretter mwasi na ngombo bana mutu moko mawa trop ngabi abi na ngabi non obi gen ndena saboye nazo ka pasi so les gars ta prouver nga fa prouver nga tana mutu moko ce que passe tangeza que place au bana nga baza mutu moko boye donc sentir que mutu moko do microbe nga na episenga lobi mais yozo finga yozo benga wana mais moi si alingi abina tiki nanga me passe ya bana et puis mutango na yebi na zo mona kaka ngabi te me batitika na okakati ça dit moi ça ko réduire yo na niveau moko boye ya il faut que solara bien quelque part à sali bongo pe bonani yo sala ki nini po sala bongo po un moment to kondanaka basi moi si na za faux moi si na za boye moi si pas na nzoto na makila moi si pas yo kaka pasi obi biso mibali to kokarater tala ce que logo ta logo na ndinga bien mobalo gozwa ozwi moi si awa lobi kino zikuna moi si no pa ndako zo yoka aso bunda ka bitumba lobi okekuno zikuna lobi okekuno zikuna mais moi si akainga mutema mobali nanga kaka ba mabondeli ko sambela sondezo mais soki komi na tour ya mobali ka moi si ka o ayoka kutu te neti bo ba brigade na no ko yemba fo kitana se bo ayoka kutu te koyoka kutu nde kutu tata kutu no moi lisolo mo boye et moi no moni na vie mo boye n'est-ce pas bien vanité de vanité ne jouer ba rôle ça sert à rien makambo super non penatina. Donc moi si akuta on a ba makambo bele ali solo mo uti Belgique ou toi na jonga awa moi si mo ba uti Kinshasa ayo ko trouble la libala ba na jonga awa na si lobby ko zwang lobby to le maningisa lo le Holandais na tata ya batu aza na plus de 60 ans mon aza ba 30 ans uti Kinshasa ye donc makambo banda to développer mon lobby pour tout ça de ali solo de tanto bongisa mon waka. Donc au salaki nini pour moi si afuta yo na monnaie o azo futa yo au salaki nini yebisanga au salaki nini pour moi je suis pas mtalibo matin attention moi c'est mtalibo matin na mki na toka mama décider abino muto donc c'est que yo salaki et lo komoko bosque lo komoko sai kombo na nini
biso kokarata biso likamuke bo retour maman pas pour loulou AVC sondreni mais ce que oyo bino bosala ka basi o biso to sala ka basi ya omoni heure mo boy lukaka kimia na moto nyoso po moi si wana oyo nyokola so yo lo bien nyokola yo kokati le boko ma sentir non esprit hein yo to senga batu boya to la tsabno ba sentir noir hey ya to laksa yo pour moi si tala okumaka mbuma oyi mbuma okuma mbuma ka tatutu mbuma oso moi si alobi akeno likolo akeno mama na moi so akeno likolo akeno azulu obi zulu moi so akeno azulu au ciel. Donc, quand nous avons vu ça, confusion totale. Moi, je suis un téléphone sauté. Et je suis un téléphone sauté. Je suis un téléphone sauté. Il faut que ce soit basi. Mon dialogue est important. Bato belle na za koyeba. Bafanda na basi na bangote. O moi si nanga za faux. Mon mieux la petit on a faux petit. Mutasi si musala olezo na ndaku do yeso avide bulo mbala moko. Nganda. Akeshe nani oyo? Akene nganda. Siko yo na bata wana tout. Et ça temps oyeba ba vérité ba ndaku te, vérité oyeba makamunyo tout. Tout vanda na ndaku. Ngandeza mabete mais trop de nganda ya moko rêve ça ko sangana te. Vanda na ndaku. Imagine ka ba bibi no yeso ngozwa James ngozwa James a minute. Kendeka na Château Rouge mo na James a temi wana. James a temi akela Château Rouge wana 100 cop. Sans dissolo au inde kana Château Rouge telemi moi linzanze. Faux coopération. Bien ta. So moi si notre skali nandako. Yemoko. Atape makambo yo azotala pe réseaux sociaux merde. Pour vrai réseaux sociaux ne sont pas libéza bakanga dadi. Est-ce que na kosi? Ndengo zo monanga bozo sepelato sepelité. Vrai réseaux sociaux. Ils ont bakanga dajo oyo. Po zo pesa mayele timba zo mayele pe tiango na misala. Zoaka temps ya kosola na mwasi na yo. Ozo rappelle temps otala bana, ozo bina temps otali oyo. Tali oyo ti otali manzaka, otali nini, otali ozo attendre. Yo kasi bato yo basi wa kokosa bango te par exemple. Kasi bato ngo bazande ngeni. Basa ba extrata akoli saka boule. Okoli sika boule la yo na okoli sikaka. Moi ça ko le kilo n'esprit te. Ndenge ya bien. On a joué sabatu à chaque fois. Dialogue na moi c'est important. Ça sert à rien que nous kagobi marayanki. Au moins na libala, au moins nanda kwa libala. Il faut pas kobi marayanki. Pour moi c'est ça pas mayanki. Moi c'est mayanki, c'est-à-dire il y a pas kindo qui moi c'est mabe makasi. Pour la minute au boy woza ono, okende côté mo sonde ni we bakangi bango. Mon bal au thème à thème comme batichou. Mais moi si devinez la suite. Il faut chercher. Vous comprenez? Kangadadi, Kangada. Tala. Bon partage avec bon partage avec Kangada. Nga funa santara pena Kangada so kota batu. Jusqu'à nous na sentir te, na besoin pena na sentir penza. Émission o ezali vraiment éducative yango yo. On a le baga, tikabana laissez les enfants jouer. Tikabana bata la paix émission ya bango. Aux émissions, l'émission responsable, l'émission on peut ça au mayele.
Maman nde ayebaka mwana. Tata ya mwana. Pona maman alobi déjà que ayebisi kuluta alobi mwana aza mwana yo. Maman alobi. Mais mwana wa alobaki mwana muso aya confirmer intérêt confusion muta mwana sikoyo na pire esprit. Babi mo mutaye ba parce que papa moko tapé doute. Pour bolingo tata za na pona mwana esiko moi doute moko. Tata siko boule asande. Akende aden. Tu vois parce que dali comme na tuna ki na bien est-ce que vous solez bien na mama bana ko soyano sérieux abi na tunya ka ya bisenga bi non mais comme retourner ka elle comme on fait ce côté ça côté c'est d'abord grandeur et puis gravité ya problème ngo peut ça problème mo za ko sakanate et ça problème ko sakanate mama boye bébé bonge bima mutase soute mais yoza vivant biso mama ndingwa au digérer on est au gérer makambo ndingwa motema ngo pa ko gérer parce que mitema pe za souda ba yango no moni faut za solide bandingo nanga au moins la vie oyo nde to saboyi vie oyo nde to zokende faut ça la ka effort au comme solide l'esprit faut ça la ka effort au s'attendre à tout c'est-à-dire viens avoir match à football tout peut arriver. Nous avons préparé que lobby réalité, c'est-à-dire tout peut arriver. Comme là, surtout moi, si comme là, moi, si bon doté, et belé balia, et belé bazawa, bon ça erreur moko monumentale. Et belé bazawa, et belé toi na bango, na mon kilo, ba jeune, bon ça erreur moi au sakanate. Moi si aza moto oyo, bolingo za mikolo nyoso. Moi si azaka muta bolingo, moi bolingo za pas moi si. Ya moi si soka lingi yo, moi soka lingi yo. So moi ça fanatique no ça bien. Pour ça moi si no lingi yo mo yebena ngino meko kantate ke nga lingi yo bongo, ko ça peut erreur. Ko ça peut erreur après comme non, limbisa nga chérie ni a peut aussi pardon, mais ça qui erreur ma lingi yo. Mais ça qui erreur. Ce que peut elo wane yate. Qu'est-ce qui oh yona nous moi si na ça l'erreur té. Il est grand temps. Vandaka bosolo laka. Créer un espace à dialogue. Yo mutoko sala couple na yo, yo mutoko créer couple na yo, yo mutoko pe sa harmonie pe elenga couple sa pa na yo. Tata. Atoloba. Nandenga mabeti. Nandenga bien. Basi mususu na lobaki on a moya. Basi ebele. Je t'aime ayo kango kala, ayo katou je t'aime ti. Basi musuku tu bisou. Après ça sou bisou ti. Mais si on monique moi désagréments à côté kuna. Ba dentifrice ezali mo comme ça na opesa ko mo na ko lesali. Yana nzete mo bebe nda baselta lo lemo kende sombela mwasi na yo. Kanga dadi ebi makaka. Ezali ko nana ngote. Nana ngo. Nana ngo. Na ko laksa bino. Na obi na laksa bino. Moni bohango yango. Bohango yango yo. Yango te. Et alors on peut souiller des ressources les gens ont cherté yango. Na yo mo pe fosa la kanango. Na yo mo pe papa fosa kanango. Au côté éducation ndako na yo muta ko lala. Ngai pa na ngana bana ba yebi avant de dormir. Il faut pas brosser mino na bango très bien. Ce que moi moi désagrément de la lobia. Mais on a choisi pour moutaga moutou. Moutou monsieur moi la qui moi c'est sur ma peka. Boli bisangai. Yo moi c'est sur ma peka. Mais eza kuna ina laksa mususu lo mususu. Kene somba yango tshana ndako yebisa moi sino ah chérie. Tala moi si faut yebisa que vérité. Tant que c'est moi c'est vérité moi c'est moi bien que non tete mon bal nanga oyo donc non que le soit bonne ba vérité bo et go blessé mais a se peli nango
Tolobe la vie. Oh, ça kanga dadi kanga dajo. Moi to kanga bango. Partagez mission, pardon, partagez. Place où nous sommes comme arrêter nous sommes au coma. La voix des sans voix. Kanga dadi. Yekola zongela bolingo zaki na pas moi si na yo. Pour mission ezalaka ata moi si obi olinga ke soutien. Ata obi olinga ke soutien. Même ko loyoka ki moi si wana abimena mutu ngo obi passe yoka. Pour yo poser nous préparer yo za ta sentir vertité d'esprit. Yo sentir vertité écoute ata sentir jaune au comaté l'esprit na yo. Dans l'esprit no venons mbumbula sentir blanche. On a mbumbulu l'esprit na yo. Si vous avez un danger, na mona misusu donc on peut se tout conseil na kuzu pena ko yango za ko batala biso bali yango to ndole la toilette tout na ba yebisa wa kena vous essayer pena botali batu ba ate ko alo bendi ba mawa pito pena salinga bo ole la sko yona nani et bolingo zaki on ozo comprendre te racheter le temps faut son ba attente ngaye makambeze belezo ya mais faut attendre biso. En tout cas, merci Nabandeko Bolandi Biso. Je crois que beaucoup de ça viennent à Biso Koulouto na Biso Oyo. Beaucoup ça y conseille à Salanini. Ceux qui yo et Komelio, yo ou Salanini. Par exemple, Komelio, admettons qu'ils aillent yo. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a beaucoup de Komelio, yo Salanini. Vous décidez maman kaza moi na yote. Obegibe madame a dit que non. T'es kaza moi na yo. Si vous avez déjà dit solo on a d'un côté bimeli nandenge sali na ampleur nango et puis bato bimisi ma solo na bazana ba 40 ans même plus hein o bimisi di solo wana si vous di solo wana ndenge bimi moi si pas confirmé yo si ogoyoka sali talaka impact di solo ngo moi ça lobi que nous ezaki eza bongo te za boye mais mukolo masolo moi je croire na yesu ezate parce que ndenge lisolo ndenge bimeli ko c'est moto donc okolia fufu sute fufu ekitana ole kitana na mungongo ya na kingodi ekitana droite yango mo toza ko senga na bino oyo zana mutu ya malamu ya ko conseiller na lobi ya makambo yo ezo saigner makambo ezo saigner makile ezo tangana no makambo yo. En tout cas, conseil na yo, en tout cas, participation na yo na lisolo oyo. Yo za malamu mingi. Na ndenga bien. Kanga dadi to sunga naka. To sunga ndeko na biso. Akuta na problème sérieux. To sunga yi. Merci. Nabido bandeko bo landa ki biso. Moi partage ya kanga dadi a oyo. Merci Nabino. To bingi bino mingi. Mais na lo ba chaque fois. Kangada désolé mais retour boza koleisa Kangada dite Kangada joueliata nabe Kangada de olia ko katate ko pesa biso 1 franc, pesa biso 2 francs non Kangada de olia kaka na partage na yo mutu musu bena moni bena makambo bena toucher tam so venga bo moi tam so papi gali non yo yande yo peut autant bolaga makolo bon contribution na Kangada di zo akawa no tambo non pourquoi pas yo petit le pe ringi te bon participation na et lo mo sala ki osunga na mwasi po to sunga batu okoyi kozala millionnaire milliardaire mais na domaine na bolingo soko za zéro te oza liki ya soso okoza la ofuli sama na sali nzamba pambola yo na likona seso ini ba diamant so bani mais sokoza na vrai bolingoté sokoza na vrai bolingoté wa zéro okoza la bambongo na ope belé nde de lobiao soki bolingo za nango eyende pona la wana wa zéro
3-0. Oui bien, il n'y a pas de 6 ans, moi on est docteur Mogo. Na Kinshasa ko. Ils allaient ceux qui osent linga moi si. Ils allaient ceux linga moi si hein. So beta balé. On a salité, coupa salité, makolo salité. Il faut penza moi si wana omona opena na quartier mendo beta balé. OK cha moi si toi wa makolo nguru beta balé na coupa c'était na motoki. Est-ce que yo et c'est comme là déjà? Dis-moi. Donc yo olinga moi si posaka na masolo, posaka balar, bani. Balinga yo na condition o bakuteli yo. Nous mona zaki na l'arte. Taze na l'arte. Asaka ndingo wana. Taze na l'arte. Mais l'obia comme zoka moi muke, moi si a lembi. C'est-à-dire au komi bogar bon à l'art. Pour bon lingo bon à l'art pose foaka. Ce que bon c'est caillou. Pour moi, mon mieux, on a oyo foka wana. Moi si ozaka na ye, alingaka yo, yende benanda lula ki bogar na yo. Soko zalaka, on est zalaka manche, moi si on est big no tete. Donc ça dire bon, natala mbal nanga bon, asa manche mette mena lingaka na point moko. Soko do ya linga na point ne loko mo na nzoto na yo. Kuseka na ye. Ana mo zela misu na ye. Ozo comprendre, monoko na ye. Moi ça lingelo mais ce que moi si moi je ayo linga yo po yo so ngindi déjà et pour no moi net ndinge donc yo donc net bongote balingo pona l'arte et sopo mabe so balingo pona likonda sopanage. Voilà, merci Nabino Nyoso bandeko bolandi biso, restez connectés et partager l'émission. Si vous avez partager, et maka, bon s'abonner, belé na tolo de la vie officielle parce que quand on a dit on est vision moulai, toké na moto panza penage. Tout ça les bon. Tout content ni lobby. Restez connectés. Non mais bon rappeler la biso, tu sais oublie comme ça bon rappeler pour l'émission c'est belé. Auto lobby déjà auto dévoiler bon rappeler la biso pour tout bimisa. Tokolo balikamba après le but toi batu pour rappeler biso parce que makamboza ibela koloba na kanganda di oyo ay natiki bino vraiment na bolingo nzambe na lingo partager na mona pena parce que na mona ka kalanda autant de partage, autant de j'aime, autant de likes, autant de commentaires, ba abonné ba yé combien na vidéo mo no yeba nombre des abonnés na oyeba na vidéo moko. En tout cas merci na bino. Kobo sanate tindela biso masolo boka masolo na yo tozo zela yango bo mwengo tozo masolo tozo zela boka la biso masolo vraiment to croiser maboko tozo zela boka la biso masolo. On va essayer de développer puis akolobela yango po mutu moko awa abika bongo te allez kangadati kangadajo. Stade de martyr et comme un stade Aliwa. Quelle grâce! Bandoki basangani na stade de martyr. On a kobo mabai nyoraye. Mawao. On a kobo mabafamia. On a bisengo ya mokili. Nyoso wanaye. Ya mokili. Hello kukuzo posa nao. Jijima ya soka. Bandoki bakadia basangani na stade de martyr. On a kobo mabai. Kuzo bosa nao. Jijima ya soka.
bozosala bato yesu akufela bokofuta un jour bancho Mboka mobimba babomaka bato bakangaka bango te. Mboka mobimba babomaka bato bakangaka bango te. Oh, bango nyonso bapoliticien, bango nyonso bafaux pasteur, bafaux chanteur. Nzambe akojuge bino na mabe bozosala na mboka ya Congo. Mboka mobimba babomaka bato bakangaka bango te. Mboka mobimba babomaka bato bakangaka bango te. Bango nyonso politicien, bamusicien, bafaux pasteur, bafaux chanteur. Nzambe akojuge bino na mabe bozosala na mboka. Les femmes sont violées, malmenées, maltraitées, abusées, mawaninguées. Il n'y a pas de vraie justice dans les mondes. Nous attendons la justice de Dieu. Stade Makieza pour la loisir et communauté de mesure. Démonstration pour la popularité. Ma innocent bazokweya na sacrifice diabolique. Pukolingo zala esclave ya moto lokola yo. Yesu akufa po yo zala mumbwa moto de. Eli 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 la basta badani. Mon peuple périt faute de connaissance. Bazoyokola bana nzambe basinya pata makila. Kolanda bango te basi babunga nzela. Banto osa banto bankadia pemba bankadia osa bankadia okosala juge mokolo asuka ye omabe bososala bokofutango. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Banto osa banto bankadia pemba bankadia osa bankadia. Oluka succès na kisi a pasteur les escrocs dans l'évangile. Okokonyola bazemi Yesu Kristu akundama sekwa. Bopoi Yesu boponi barabase. Yesu Kristu akundama sekwa. Bino bopoi Yesu boponi barabase. Yesu ne Nzambe, Nzambe ne Yesu. Yesu ne Nzambe, Nzambe ne Yesu. Bokonzi, abakonzi. Osakana, yajure boko sotoka. Osakana, yajure boko sotoka. Osakana, yajure boko sotoka. Osakana, yajure boko sotoka. Moto moto. Okanzambe kozi. Ayi moto moto. Okanzambe kozi. tika masumu ya kana Okanzambe kozi. lelelilelilelelele Okanzambe kozi. tika kokosa profesa lokuta Okanzambe kozi. lelelilelilelele Okanzambe kozi. Oh moto moto. Okanzambe kozi. Ayi moto moto. Okanzambe kozi. Oyo nde kake la nouvelle génération. Opepe ambula elekeli ngai yo ngambo ya ebale buji na maboko sherie. Boni lisusu okangaka ndakati ya bolingo ase na kobondela osongisa bolingo yo esilaki te.
yokeyo lelo yokeyo sheria mama ati nani alula yote nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama nani alula yote nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama makambo maleki okili ya zambe mokonzi epa yo zalinga ya wa mawa na motema ye okili ya zambe makambo